Et la famille Trésor Mankourou, Kumbela Mokili, Kumbela Mokili, Bogomema Mokili na Moutou, pour notre Trésor Mankourou, Kumbela Mokili, Célius Grand plus 10, Mr. Poutine, le Duc, Yabana Nyosho Yabanda Lungwa, grande puissance, Tebi Sibino abonné massivement, na Kumbela Mokili, Bolandaka, Kumbela Mokili, Célius Grand plus 10, Tomo Nabino, G Nakata G, G Libanda G, Nyosho Teo Chana G, qui Allah vous bénisse, alhamdulillah. C'est le au monde mutalo banayo boye d'abord azana makambuku ta ba niveau na yo tema ma musique na ko zoyo pe na commission pe oye mutu makasi osala no so na zuyo commission vrai mutu makasi la manda zo bima meilleur chanteur na Congo bino nyoso bola kité donc arrêtez tes conneries, tu comprends? Donc c'est le bandi buzo balelo buzo bo banda kango série wana osala ngo tilelo papa donc arrêtez tes conneries, tu comprends? Batou na sala crité ana crina ye mo nante na sala crité na vina ye na vina ye azala crité ba clinio se belé wa makasi ngamu na sala ngo o abogela ki wana nga pona go appeler mama dile pona mwanta yafu biloko na ngezalaka a Japon ayelelo prononciation de ces mabe mwana poto umel na poto vintage yango mona kwanga to nini petit frère vintage de likolo ya vieux de l'eau bakena oyebisa ye tilo to solo na vieux de l'eau te pona likambo wana ba corrompa ke na via quartier latin aleka pe ba mission na longwe na ngai mari pona Alexa ngai pe ok vintage ya style ayibita ko komango tuna so ayibo komango Bob Lorenzo muta BCBG kuna ba bengane na wera Bob ba bengane oui Bob ba ki mission maison me abetelanga maso ba bengane lo mbwa. Chers amis internautes, merci pour poser belé libosa bekra na bino kolanda oya bino bo mesala kolanda mingi Trésor Mankourou yeyo toujours babi mikolo to komika toujours système handicap quoi bozola na biso donc bola na biso partout na kin na monatie na Belgique na France partout bola na biso donc bozara toujours branché na chaîne na bino Kumbela Mokili oyo tozo faire découvrir nos makambu tozo faire vivre bino ba sentiment mususu o bo perdre ngo donc toza a pona bino donc bozara toujours branché la chaîne bino lelo toza invité lelo alingaki a solo la bino o bobi ke mikolo to betemno lisolo El Paris ouais invité alingaka so na bino donc avant coup de n'attaquer invité na ngai na fa ba staff tout ba massa tout ba soutenir ngai na taille la musique na telle la Belgique na moni massa la ngai Didier pardon Diesila ndo na bosanité na Netsoki Agwada Nathalie na moni Alain Kembela boza toujours branché sans oublier Didier Mokili Nzetero boza toujours branché na chaîne na bino donc to faire découvrir bino voilà quand on a pisé bino tozala na invité na biso lelo donc bomoni déjà Pichu Santiago o boyebi o boyeba o bomoni lelo papa pesa bato no balanda biso na mbote par rapport ya Kumbela Mokili quoi Kumbela Mokili ouais aye komona les solistes stars Kumbela Mokili aye komona les solistes stars Pichu Santiago mingi kolobea te bato bayebi tozolo baka mikolo yo Parc Go Vintage basutuki kimia.com Pichu Santiago masolo belé zali robeta boyoka mbote na bino nyonso bandeko yo oyo bazu problème na tango corona o batiki biso topesa lokumu kana na nzambe biso bato tikali pe topesa lokumu na nzambe tozo solo la boyoka ba surprise za na katia Par Go Vintage na yebi ke to beta kati pour masolo ze belé au solo là mais yebisa biso non confirmer les kilo ndenge nini en passant quand do beti solo ana donc mon vieux Nazara de Kernaye venanga mettre haute tension Nazara de Kernaye donc mais yebisa biso non confirmer les kilo ndenge nini confirmer les kilo ndenge expliquer na bato au monika ndenge lobi venayo haute tension mes condoléances na famille ngapi nazali ko lobaka mes condoléances na na famille ya Loris la congolaise voilà venanga papi Kanza venanga JC Katanga et puis bébé Mbola japonaise sœur na biso na Bondi
c'est belé vraiment. Bon, moi, j'attends comboter, en tout cas, vraiment, toleli. Confinement, confinement, vraiment, et ça, c'est le plus grave dans la société. Donc, tous les cas, on a des difficultés. Donc, et que c'est un peu qui m'a mis ça là, à part nous, les tout débrouiller. Donc, voilà quoi. Donc, l'équipe, mais Nzamba Sali, quand même, bandi qui est moi na souka et qui est libéré au nom de Jésus. Mais tu es un peu de solo. Il y a des personnes au côté elle Paris, papa. Expliquez-nous un peu de ce donc, elle Paris, na kota yango na influence, il y a des pichos. Depuis que Savané. Donc, en il y a na manda chance. Bandé ko y a na Esika. Pour biso to ina groupe na na quartier. Là na wuti pa Rajakula na esko na groupe moi quartier na maïtsa qui on peut tout le monde beta moi na ville. Ouais, lingwala. Star Musica. Ouais, président la bino président Bob Lorenzo. Ah, Bob Lorenzo président toi ini ka ba zaki ka massacre ka président là qui na été. Président là ka ba donc zaki te zaki bon qu'est-ce que miketo bon président donc moi trop. Ah ouais. Donc, je peux dire que Bob Lorenzo, tu bêtes dans la Star Music. Mais il y a un président la Binokuna. Bob a représenté. Bob a représenté. Moutagi président à l'époque où on a directeur artistique. Moutagi président là qui James Pembele. Garçon James Pembele, Patou, vice-président, Gabo, fondateur, balage belé. Bon, on est à orchestre amiqué, tu es dans le quartier, mais tu combien de mois comme Matamuke, tu as eu placement dans la ville, tu as bêta, depuis tu as manda bandé ko le kawana. Ko ya ko tala abiso. Ba apprécier kinga. Depuis tu as fait une invitation, faut na répétition. Na ya na pété poste biso peut on se retrouver to bêta na boîte, on va na yozo ya na pété. Mais jour mususu pe nga na fan, ponga pe na fan na El Paris na mondimi. Na kumisa wengete. Ndezo wenge BCBG onini nga ma monitor lingati. Na kumisa ngo pete tilelo. Nga pe na bandaka El Paris Marie Paul ya liboko ebukana. On Marie Paul banda ya liboko ebukana na mwasa na mundele. Ba JDT. Mais on est somot. Wana biso bata El Paris ya kosakana te do to tombola ka Marie Paul. Nga na tombola Marie Paul. To ya na ba tombole biso ta sima. Biso to tombola ka kwa pele. Mondimi na kumisa wengete. Malamu na kumisa tan t-shirt to Empire Bakoba. Donc ça veut dire que lorsqu'on a raisonné habité faut na bête na orchestre na des rêves ba ke déjà free du sud là ba yé mbalamoko j'ai eu l'opportunité ya ko approcher bango depuis tu ben senga na répétition ndeko nanga mona na reconnaissant za na Kinshasa comme on a Jissa Dundoyi apesa nga transport pour na ya ko kende répétition na El Paris na ba massa mo bazaki na ba coréen ba jongadi yoyo ba kinabula ba massa wana tellement bazaki ba fan na El Paris ba bikte ba ko memanga pe na lingwala te wana ba bana lingwala te bana lingwala ba memanga na El Paris te ah ouais ba memanga na El Paris bana zone kin bana commune na Kinshasa bana commune na Kinshasa ba jongadi yoyo ba Gigi Bibo ba kinabula tika biso personnam ba Cherry Porsche bazaki belé ba bite mona mai biso to asima to kende to El Paris na kenda pe na koma na porte kaka muta tindika na porte nani tunanga nani Maître Manix kaka Maître Manix kaka champion du Congo ouais Maître Manix amoni na boss na te yé pe na il faut na zoyer po mbele toujours Maître Manix a robetelo histoire ya ba santiago ndeke bayaki histoire wana pena mwana mai wana Manix azaki maître l'époque wana donki rapproché à Marie Paul repousse na te ouais na iba temps donc c'est les gens qui ont vécu. Donc, ce qu'on y a elle par exemple Manix ça na obengana. Manix na yena porte boy Manix atindikinga. Oh quand atenga na iseka Manix parole moko na sima maître man. Na maître, na iba na ikombo na yete, na maître. Oh comme fanatique na ngai. Longwanga na comme fanatique na yo. Tukana mboko yo. Mbala moko na kemona depuis tu avandaki et pas copine ne moi na époque boy na balabala ka wana. Avandaki wana kemona depuis tu. Wana ba depuis il faut respecter bango parce que des grands crânes attends comme boy to ba to minene ba depuis chose ba savani na ba blague tene poko wana na comme pas depuis na ibise ke tana ye ba bengani ngai na maître atindi maloba ba kotinga na sala test na inde trona plein de danger ba ba uti likolo ba kwei ah ouais sebe na papa ba uti likolo ba kwei ba bengi mari pa bébé garçon moi ya jeune garçon moi za beta guitare na to mona ba boyete na beti siko biloko na utai na Star Music na yebi na nzembo El Paris te ata moko te
oye teste po babengiso na bakolo orchestre po depuis tu as quand même vice-président là ka bengiso ato yebi nzembo te po ya luli na oyo kota na orchestre manda pelaka ye abia ye wana soliste wana ba jeune wana babetaka na lingwala wana ato yebi nzembo te ba olakisa yo mais na kati maloba te na choka maloba na monoko yo obike obeti kita bakuei mais okutaka quand même soliste abetaka Armageddon azaka na taona wana de Armageddon c'est bien nakuta Armageddon bimaki nakutaki Océan mais toki na style mo wa guitare ba Océan balaki na po Marie Paul aki na besoin siko pe affronter wenge na Seben kuna yaki ba makaba ba Burkina Faso po nga ba génération nga yango moni il faut pas babeta ba masolongo nga na sana ba niveau yo ba jeune garçon bazo beta wate yango na nga obetla batuté génération nga ezali ba Afrique carré ba Burkina Faso on ba génération nga atika boye papa oh mais na lobi batu bazolanda biso toyebike nani babima liboso japonais babima liboso non japonais c'est un doublure à moi aza wana kufita aza bo etuna japonais aki doublure na ngai para Jakula japonais bazuye na Kasha Santiago japonais nga na ki soliste para Jakula na ngira son garçon na ki vieux mo ba do beta solo para Jakula ngira son so tuni bana bandal ba chacha ki panda lios balia ba die malela bazalia tuna ba die malela bana bandal ba websa yo japonais aye simana nga na mambo para Jakula donc ngai ile nazobeta na ngira son le nga na longue na kendaki calme na quartier latin wana confiance na poto mutamema nga massa na ngamo Auguste Ntingi atikala ka pe na Hollande grand prêtre na basa osanga te Auguste Ntingi Auguste Ntingi mutamema nga na quartier latin place na yeba bababia na yeba ka banini na ngam na ndo répéter on le seul mutando ko zo wana seri wana na ko bon na ko loba pe na mingi te mais confiance na mwasi mo kombo godé so na bosani kombo mona mama wana pesa nga ka transport pour na zaka très jeune transport na professeur Adidas Kapangala batu nyonso wana ba 1990 avant basala ba noblesse oblige na beta ba biloko na tsena ba cassette ya pe ba vieux poli ba beta ah ouais donc ngana beta ba 90 wana na ki peta dimi tuna professeur Adidas Kapangala kufata azaliao Kapangala oya drummer champion Kapangala Auguste Ntingi mon ami azana nini na Hollande lebo komona ba Santiago le kaka na yibaki bazina toaki na bazina barita na yibite so bakufa na yibite Mireille pa kufa ya quartier dans 16 wana tolaka na bango ba manzungidi ba Bivens na yebaka bango wana Eric Tuti mutu nanga masa toaki na Eric Tuti babi andonga donc mais siko otobetela ngelo mo bwana otoyoka wana ya solo ya wenge wana o japonais beta na nina Titanic la réplique na fait de l'amour ouais bimisa et pesa JB Palme d'Or ouais mais kasi yango te solo wana be yo na lobi na yo ngai na beta nga na sala kinyanguna omoni kinyanguna ojiba ba kinyanguna kizungu ntango biloko ya nzinga nkofu po ba japonais baza ba guitariste ba grimace il y a trop de ozo beta loko te grimace belé na guitare faut beta ngo simple guitare faut beta yango simple pas de grimace. Au compare, japonais soka vandi na oyende ti test asimbelo guitare akobanda ko tourner na ba misapilo ko ndeti akosalo ba jero sangato yimo bi on akobeta tina kimia mais ce que grand prêtre les rois en Congo Nzinga Nkuvu chef coutumier ba Congo wana chef coutumier zapena solo so tuni Marie Paul soki wana za chef coutumier yo balobi so tuni roi un chef coutumier pena ya vrai nga betela nga pina masolo pina ya yoki yo pina za ina kisi ya te mambo kisi na mte na chef coutumier ya kisi te chef coutumier poso na tali yoka boye ke ba lobi ko la mukati chef coutumier so muteke te mais ka sebite so ko malamu longa nga so longi ngate oui mais chef coutumier ba yebisa biso non et là on est salaka kikasi soliste o rokuta na tawana te na le solo na ya japonais lobi wana japonais azaki doublure na nga na Jakula japonais lenga na ke kotsela na ezongi na rokuta japonais bazui japonais tongo beta scope biso mbale po japonais komeki teti japonais le bazuye mbala moko japonais so sala ba grimace na ina po bangisa nga ke yaza dernier guitariste so nga na kangeka na prise kinyangona so na bandika ka umba pop toutes les façons ça na image umba pop pop
test na wenga ke na solo wana akebeta biloko nanga laka kebeta biloko nanga mbala moko bazuye na wenge ayebisi nga pe to solo na concert moko la science wenge beta kabina nga yaya so na beta ke sebe na yote me na koti te ngabe na japonais okobeta kango pete na studio muta beta ngo na studio makaba mutu asala eloko wana solo wana ya début wana ya fait de l'amour umbembe po kubadilange yeyo le roi nzinga nkuvu sebe nana olenga na sali yango babe yango kinyanguna yango moni ba guitariste nyonso bayekoli guitare na sebe wana o balandaki sima na biso ba flamme kapaya banene c'est moi le promoteur ya kinyanguna kizunguntango sebe ba deso bakome ko beta na style wana donc c'est dinga yeyo bon pourquoi na Congo ko pesa ngapé reconnaissance te merci wana obeti masolongo mais yebisa biso autant polisolo wana El Paris yo koti mokuta quand même soliste moi zalaki wana siko elonye salaki ke soliste wana kima yo wana ka chef coutumier na yo ndozolo ba wana océan azana Brazzaville océan grand guitariste azalaki peso azosala solfège aki garçon moko ya fiesta mais l'autre bomaki est kakapo parce que l'autre bomaki pour ngana komaki na style moi j'ai créé un style on a banoki nyangona bana lingwa la bayebi bayebi o bayeki la basiki bayebi nyangona kisunguntango style wana ndem te bomaka abatu ngana biso atobeta guitare lokwa dezo olia guitare so na eloka kinyangona folala style lo pona la bomba ba prise wana so na eloka kinyangona atobomata likolo ba guitare olala ba tseli biso face à face bo na kolala sayo. Ah ouais, mais il y a des choses que yo zaina kata wenge wana. Tangu ba depuis ba kei, ba manda ba kei. Génération oyo yebi parce que yo pe na yebi série mo zayi chef d'orchestre be série mo côté chef d'orchestre à vie. Série ni nango. Si to elle paraît Marie pour la série biso la pota chef d'orchestre nani? Ngai. Chef d'orchestre ya vie. Mais est-ce que ba jeune ni borikita ki nata na bino wana parce que na yebi leti mutunanga Célezino bon Célezino ayaka na série wana yo zara déjà to tant yo ko sa test ya zala ko mais asa le mois déjà bon na beto bien histoire bien voilà biso to kuta Célezino te biso to zora Célezino na Brazzaville pour alaki musicien manda na Brazzaville Célezino la longwe a longwe pa manda a sona so bomanda ikuna manda tikaki na Brazza place to recruter Célezino ngwana était que chef d'orchestre ngale chef d'orchestre place to recruter Célezino ngwana mais ce que j'ai appris pour Célezino à se plaindre à trop aller la trop que bandi marate ka ya avant biso do na seconde pe to zalaka te to monaka Célezino te na ba El Paris avant mais j'ai appris na tunaki roi epsinga que non Célezino yaki mazaki na place te makendaki de place yaki na tazaki na place ya s'exprimer la réalité yango akendaki pour Célezino s'exprimer ayeko s'exprimer na l'air biso la biso to yaki yango moni biso to reconnaître ka yete ke lokwa azalaki avant mais Marie Paul la lobi mukolo kese ngana oboya ngopani Célezino ayaki avant azaki na place te yango akendaki yango ayeko zonga Célezino za mutu azongi na El Paris mais yosko za chef d'orchestre ozaki chef d'orchestre Petit si kozaka chef d'orchestre pour orchestre. Ba longo langa pete que Marie Paul pas longo tête. Na koma ko chef d'orchestre tata souda pas Marie Paul na koma longo ndeti do associé. Ah ouais. Mais yebisa biso na bato bala na biso siko. Na ba ténoriste bozaka na yebiki bozaka na arc-en-ciel digital bozaka na yayu Célezino payaki. Expliquez na bato bala na biso siko. Non, ngale na kuti El Paris, na kutai ba yayu. Ouais. Yayu azara déjà. Biso kutai ba yayu ba Guillaume le conquérant pe bazalaki. Voilà. Bazalaki banini ba génération o ya couvre-feu. Génération couvre-feu, mutazaki ténoriste ku nezalaki avant après mandelaki arc-en-ciel. Après arc-en-ciel nani Célezino yeko ya avant digital. Célezino ye après digital yeko ya na suka. Donc c'est ça. Donc après mandelaki arc-en-ciel Célezino yemba couvre-feu te. L'air yé Célezino yeke take chanteur, muna mutaya na ba chance na Célezino yeke take chanteur et pas bête à forme, bana njili ba osimba. Mais ba ebisinga ki babiye ba zwaka yeka po attaquer Adolphe. Non mais la bien, Célezino za na voix te Célezino, so na voix te na ko ngana mu na otindika batu na ba guitare, bato bazoloba na ba micro na yo awa, so ngana na kichasa ba loba te, so yeki na kichasa o meki na tindiki yo na guitare. Bato bazolo bana ba micro na yo. Ah potot. Tuna Célezino bien, tuna bango bien. Nga soko yene eloko na El Paris so na bien ke kota te ko benga mokonza mboka.
soki kwa lobi ka Santiago aboyaki même atoka benga delo bas na boyi mais na ba animateur na biki bino bosala partout ba nkwebele partout bofosa po ba partout ndezali na talent azali pena na nini makasi mais bondo kase po bimisa bizima non totika ba fantir wana ko mais partout boka non totika na pipa boka partout na sala crité ana crina ye moko na te na sala crité na vina ye oh tika boye na vina ye azala crité ba clean yo se belé wa makasi ngamu na sala ngo o abokelaki yo wana nga oh tata nzambe sunga bana biloko na nga na uta nango star musique oh pona roi Pelé mama dile pona mwanta yavu biloko na nga ezalaka a Japon aye lelo mama dile star musique biloko na nga wana ba clean na nga Japon ki asuka na salaka na star musique yango na a Japon aye lelo to bina yango boye ale mina El Paris to tsango boye Santiago yaki na El Paris taki guitariste te na yaki taki compositeur arrangeur tout na chorégraphie ya danse na kotalo bobina bien te mais na bina nga obina te nazaki mutu mo nazaki na nyoso na nzoto yango na komaki pire petit ya mokonzi mais yo on a vu na ozolobela wana partout bofosa tout ça que mission na ye abire jeune frère na ngai wana ozomona longi na nga bien te mais yo expliquer na bato tasu yo ya na partout ba bana mikia papa te na TV bola ko bon excusez-moi vraiment na terme bon excusez-moi pas d'abord ouais donc sur le col sibana ouais moi sur le col sibana kama moi na nga ko zape camarade partout moi ya moi na partout opona ouais excusez-moi na terme vraiment parce que na uto le ba pas pamba ça bien te partout nga zana droite ayo tema na micro na lo ba n'importe nga na camarade na eta camarade na nga so bi camarade na Bob Lorenzo oui Bob Lorenzo ne massa na massa na nga Bob Lorenzo Bob beba na pena ye mais na bien Bob Lorenzo beba na mamuna so privé massa na nga va comprendre a massa na nga elo ninga na sali ya mabe faut comprendre Bob Lorenzo de massa na nga ba partout est-ce partout na mbula mona Bob ba partout est-ce que partout est-ce na tambo na kichasa na tambo ne peut-être massa pia na tambo na non partout azali so lingo tuna mamba partout baza ba génération mona ba bizima atale ba yeki na poto batambola na ba bizima ezande lokto beto kesre moto komi famille ki ya yango eza na tina moko te meto mbula moko te ngana boleka partout bolela ni bosala okese na bien bobimisa penze mona bino pe ebeta pe yoka na toyoka ngo me bolela nini non yeselo ba argument na epsinga ke okwe ko asimete nabika c'était ko asima ngona nini o nyoso na sali lelo pato sali okese pato yembi asali orchestre so pato yembi asali orchestre kwa sime yango wana no yali na sale suni lelo nga na zuyo na yembi so na futi studio na arranger yo tala omoni pato po yemba nzembo wana asali inane yo asali inane mais na yembi si Gilles Nzaut na yembi si mazembe ba nzembo ezobima mikolo yo basali ka deux jours ba yembi ba sisi ba chanteur mais il y a non akenaka quartier la télé roi chanteur bata batika ba masolo wana hein bata quartier tende fo ya robeta ke yazaki chanteur kuna bata quartier fo ya robeta ngo ngaso ko benka pangala awa satsoka yaka soliste na quartier tende ba pok moko wana ba bebe nyoso ba lobaka mamba quartier la te ba lakite lenga na yaki wana ba manzungidi ba nani ba bebe tu ba lekana quartier ta ko ba renia ba zalaka te okopana siko kombo wana ya yokanan Parigo Vitesse yokanan to s'expliquer bien ouais débit partout Parigo Vitesse uti na wenge umoni siko ba yiso fondateur eloko mukolo eloko siko ba ndiko yebso makambo mo eloko na ye mukolo eloko ndiko yebso makambo nini ya eloko na ye boyoka Parigo Vitesse uti na wengel Paris wengel Paris zalaki sikoyo Marie-Paul fallait azongela robeta na poto yoka siko histoire vraie Marie-Paul façon la robeta na poto ba contacter nga Santiago ndeni bino botiki vie na bino boazo beta te na poto yo loko za muta makambu oza muto ko sangisa bato wana o rassembler sala tozo ngisa vie beta na poto na beti sete na contacter bana maitu wana ipoko na Yanodi Mataba obi Yanodi Mataba mbunda azalaki vivant Yanodi Mataba na bengi bango nyoso na bengi bango nyoso na bike no réunion il faut salama na bengi si bana mai nyoso ba wuti ba miso ba digital ba wuti ti ba province ba ye na futi ba mbongo na ngai ya bilo ya kolia ba nini tosaki réunion pa ya Nodi ozomona pona kozongisa El Paris ndenge ba musicien quartier te ba betaka awa ndenge ba musicien Kinkeser ba betaka ba musicien tout ba betaka awa namona répétition omoni so répétition wana poni boko sa reconnaissant na ngati na ça le sel na futi mbongo studio poto répéter wana na pesa chèque ya 500 €. Chèque, il y a caution.
na futi studio 200 euros na pesi chèque à 500 euros pour bana mai nyonso ba répéter na sombeli bango pe ba J ba ye wana ba digital ba uti province ba tout ba arc-en-ciel orchestre El Paris et zongi répétition zali na kotindo lango na WhatsApp au mona répétition wana lere lo pesi vacuum ba comprendre que Santiago zongi si El Paris na poto ba kebenga go ba bi roi petio na kozongi selo ko ndenge wana te ndenge zana ana droite ndenge zongi sana petio na za mayele minga ko boto l'orchestre walobi ya soloko pour une ngazongi seli yango pe bo mona to comme no partenaire oh ngabi meno okwamba mwa binanga abenga mamo bomo kesko wana batu bayaki na idéologie na yiba viedelo place ozokanga yoza vie na ngame yo mto ngako yebisa kwa ke Santiago zongi so kese point o tikela zongi so kese ya comme partenaire ndena yoka pe via funda o déjà watolo ba pe vie roi funda e déjà donc viedelo ndabeta ki viedelo mutaki na ko bomanga pa roi po kese yango meni roi tikela ko beta concert na poto te po roi ko beta concert na poto ndeni Santiago azati roi yango moni roi tikala ko beta te banda ya poto likolo ya viedelo ba kena oyebisa ye tilo to so na viedelo te pona likambo wana roi pa funda bango delo basi mutayaki ngabi vie boko sala biloko ndenge wana te so roi va na poto ko beta ni asala ka te biso to sala ka musala roi asala ka te obeta ndule ndeni okopana mbala moko vie nani roi mba mwa bina bomo kesre le roi lo bina bomo kesre wana na boma structure wana salaki. Et comme qu'on s'est posé des questions, yaya, tu continues. Roi abengi camarade na Europe boaza puis revient na biso passé ministre. Aïsi passé ministre, ceux qui sentent à continuer comme un qu'est-ce qu'on a au bon maillot, roi ça muta intimidation. Pour roi peut coller intimidation, biso zo intimidation vient. Roi le binanga sentir à kufa lobby. Ceux qui sentent à continuer comme un qu'est-ce qu'on a à kufa lobby. Maman ngabla bilo wengel pari pesa lo roi, tikana tika lo roi boy na ye. Parce que ministre abinanga Luambo babe anga Luambo binga benga Luambo Luambo abete ko nemi Luambo yo Madilu yo Luambo ouais Madilu wala musicien na ngai na bien Luambo yo ndongo zawana telemela ka eloko ngo sala ka eloko na obosa ka eloko mususu yo mtoko telema kaka bango ba kolanda yo wana vieux wana passé ministre yebta bisinga ke Santiago telema ba kolanda yo okopana bamonga na wono réfléchir ngabité na bengi pe bango na nana kolandanga pato andimi arc-en-ciel andimi bizima andimi batu tu bandimaki mais là to kute na répétition tu banda skolo na bibo to sali eloko comme parigo vintage parce que mise bossa ta parigo ngana bagisi vintage a kombo nanga nga e comme parigo vintage au monde na vie mutalo baki kombo parigo eli passé ministre bossa ta parigo na bino mais c'est Luambo telemela ngana ke fonda ngomba mona bengi bango na zu parigo na bagisi vintage comme kombo mususu parigo vintage so vintage ngozani style parisien elle style vintage style net oza boza vintage soit vintage et ça forme té et ça perte vintage akande to telemba oza vintage c'est tout hein mais pas toi c'est une vintage ils forme donc yenem ta prononciation de ces mabe mona poto ou na poto vintage yango mona kwanga to ni petit frère vintage de vintage OK vintage ya style ayibita ko komango tout neso ayibita komango donc c'est ça donc on a biloko na te on a beto masolo mukolo lo ko betelo ko nayi mais yebse siko là to kuta na répétition siko nde te okuta na 4 personnes donc fondateur na ba cofondateur donc pato azaki parmi ba cofondateur et puis na bizima na arc-en-ciel siko la comme siko to na ba chanteur te biso ka se ba Charles Chaplin pe ba rozala to ka se ba Yanodi ba rozala ba kimi mo ba benga kwa tala chanteur ka sa l'orchestre place to yina ni sona kwa to ngana vie to yina na ma be biso ka zwinga ido na ko fa lobby po vie so ya le ga bo ma ba na musika ngabi kwa et comme il parle de vintage arc-en-ciel c'est go chanteur arc-en-ciel azaki siko abula iloko lokwa za chanteur ta susu yimta zo mo leadership azo mo leadership sikoyo na ibse ke partout fa ko yemba ngamu na s'imposer partout comme chanteur na bina partout fa ko yemba po partout azaki na voix ya ba chanteur na linga bizima yemba te po bizima za grand animateur champion du Congo asa na voix ya ba chanteur te zela bizima robeta biloko mona par ego ya 2 minutes 3 minutes robeta na ya o mona siko na encadrer na ndenga bizima pour ya sa champion partout ce qu'on a voix ya chanteur na bi fona comme c'est chanteur arc-en-ciel et pas naie et c'est la quitté tout la vérité aux appels mission boy ba vérité pour bon vouloir pour rien
arc-en-ciel asepelaki ta benga na téléphone yaya obike yo zosola bien te ngana na yemba nzembo no te na El Paris mpo nga banzembo ebele bayemba ebele yanga. Ngana na yemba nzembo no te na El Paris donc nzembo no pesi partout yaza animateur ko pesa nzembo ndengo na pesa ngana yemba ngo yaya ako pesa animateur ba pifo ndengo na te donc arc-en-ciel azaki na raison fallait pas na pesa ye na pesa nzela donc arc-en-ciel longwa po na po arc-en-ciel oyimbisi arc-en-ciel ngo tobola nga litoi na téléphone abandi ko yembela nga nzembo ngo ndenge ya ko yemba ngo ta yaya ngana ko yembela ngo boye ngam arc-en-ciel pardon o mato kita partout muto yemba. Vous comprenez? Naïsi bango que partout mutu akoyemba yango. Pour partout faut comme chanteur bo zabino mi balé. Arc-en-ciel a sepelé ta longo na. Avec ça l'orchestre na. Akale pe ki chasa ke mekana ye. Muna mto mekana ye. O simba mukolo simba. Partout mbala moko tito ke mba mo ba studio na futi ba studio. Tina bandi mamo partout ayekola ko yemba nzembo na ndako to no fane sika mo yaka na parler to beta guitare na zo pesa nzembo na ola ba tactique nyonso na ola ba nuance nyonso ndenga ko yembela. Mais bobeba na nini? Non, yo kana suka te ti patwa yeko yemba nzembo wana. Lek patwa yembi nzembo wana. Omoni lek bo ndengo apprécier nzembo to. C'est pas ndenge patwa yembi. Nge pa na ngesa esengo. Patwa lek yo apprécier mutu mso yena simani patwa yo so bateke sentir za guitariste. Yo ko s'appelle leader et loko ndesko do beba na yango wana. De patwa ba yebisi ke abosa dike il faut atakina na cours moko na bandoko pesa na no cours moko accéléré. Na no sila kité. Na peso déjeuner nga na peso déjeuner na sisi ko peso bilo ko liate yo mbala moko mo wela ko linga uzali okoma leader na bisane malembe leader ezalaka yaka nango yango mo un jour ozano leader no na ndenge na yo bon leader no pa luambo yo madilo so mona madilo ko leader pa luambo nga na ko muta ko komela nga leader te na mambo nga na sali nga muta saka leader na ngeka o akosa. Cher ami, excusez-nous pour te changer de corps donc mes pères on doit se biso awa ki Paris go vitesse mais bokabona boela nini vraiment yesa zo clair boela nini na partout bofosa yango na yebisi oti yango mona uti ko yebisa osikoyo omoni eza eloko wana ke na omoni bato mosusu bazali baba chanter est-ce partout yo yebena na animateur oui ngala yebi animateur mais donc baza ba animateur pe oyo nga moka mna ndoko encadrer bango na El Paris bizima so aza na bizima ozwa na émission bizima mutazali leader na bango nyonso po animateur o confirma na El Paris o confirma o abima azo palme d'or sans problème sans corruption na ki jeunesse au âge à 16 ans ya bizima yeni daza leader ba animateur nyonso na El Paris et puis coaché par Santiago partout azalaki sous donc sous ordre bizima de sous-ordre. Mais il y a liboso ya bizima. Non, mais bizima leka ba na musala. Ah ouais? Bizima leka ba musala. Parce que loko e atiranga, mais non, mais il y a biso ke yende sko ne mutu azalaka na mais bizima sikolo ko no fala pa ura ne permettre bizima na no fala pa ura mais roi tikila nga charge ba animateur. Atikila ngai partout. Bizima na dukure. Achuda kenda na ye. Garçon mo pa yala achuda masamo akenda na ye. Partout na bizima baki na charge na nga tuna bango so bakoki ko sala clip na bo bayi na clip na bo eza ya mabe alenga na tikango leka nga mutu fona bango c'est bon et kota donc bizima zano ko zoyer na personne numéro na ye ko zoyer qui est le père de l'animation le père de l'animation babi il y a des héros bazaka dans l'ombre
nga mutu akoki kozala ta susu leader omoni nga na luambo baémission ezali tosala epa baado yuye baconfrère na bino oyo ado nakozongisela bino kaka image wana ado atuna partout un jour okomanke sentir au respect oteya fondateur makambo tu président binga na ntina présenté nga na fondateur nasali ka part ego vintage partout aza cofondateur azali mpe ye moko te partout azalaki ye arc-en-ciel na bizima na batebele na bana mai musu ba musicien te na kotanga ba comme net laisser modogo soka yao net jide kibelo soka yao c'est des cofondateurs à Paris go na bana mai musu bazalaki mais yeza vient na yo papa aza vient na yo oh na lobi ana vient na yo na lobi ça c'est vérité donc omoni age nanga na za nango yango na omoni makambo to loba yango komi problème na utiko mona na problème amanda na seleo repana wana kutukota wana to so na biso na yo ce que je veux dire donc eloko na ngina lobaka omoni soki olingo yeba histoire à El Paris il faut que tu n'as pas konzi à El Paris moni mari pour la kolukane 2 personnes 3 personnes omoni album ibulema album ibulema mutasala yango Santiago omoni album ibulema total Santiago pour mari pour ba doso ba kimaka yawo batutu ba kimaka ye pourquoi andoko luka ba produire na JPS moni JPS siko tellement JPS azon nga produire roi kangamika na JPS avandi si roi trop pozaki na maison mère sonima andoko linga roi biso beto fandika 6 mois moto sala ke lokote papa tiko lo baboy wana na biso masolo na biso na TV wana roi azali wana milor ki kombo dans molaki na biso mai monda facile à garer ayebi mais so solo la bongo pour na biki ba delo base non. Badelo Bas, c'est des gens qui ont vécu à l'époque na bango. Lenga na yewana, tout na bango est sentir que ça soit suspension orchestre wana. So na siliki ata bo tomboki nini boke tonga ngai. Mukolo keso yo sabno botika mona wana. Nga na chef coutumier. Omoni mari pondera le chef coutumier mwanta yamfu. Nga skope na chef coutumier le rwanzinga nkufu. Donc chef coutumier pena ya ba Congo. Ya ko sakana te. Donc mari pola ibe ke mutu na mutu munene. Donc atana tomboki ndenge nini atana manke yo respect ndenge nini mari po atoke iba bata minene balaki ba pole shabalaki tuna ba pole sha est-ce boaki na esi bo pesa Santiago suspension na yaki na respect na ba vieux na me ba pesa nga suspension tu pour nazaki déjà ba songa na lobi loko ke lekate na kati kutu maloba te yebisa na bato ba na biso sikoyo bato ba kima na awa na Paris po na yebaka na yo ka lisoni 3 personnes mo ba kima batangelanga ba kombote mais yebisa biso non bato ba kimaka Marie-Paul parce que bosaka ebuluma mais tant bosaka ebuluma wana bosaka na banani na kati ya ebuluma wana kasi on ese ebulema total ngamu na sala yango ngamu na ye pa Marie-Paul wana Marie-Paul azaki na ex na ye maimo na sœur nanga na kati ya palais na époque wana na époque wana Marie-Paul avanda na yozo la JPS a produit ye orchestre ça kokufa wana époque wana tobeta siko ba vérité po bolingo omoni ba vérité ba partout ba yebi yango te ba partout même babizima bango nyonso na ba Selezino mutayibi vérité ezate mutayibi ba vérité ezate les seuls mutano futa na El Paris na ba musicien kanga o salaire ya l'orchestre te menga na ko tomboka so na tomboki ka bo kende pas soni moi 500 euros kende pas nani 500 euros mutu les seuls musiciens de tikala gana na ebite époque ba Delo Bas la bazaki avant mais les seuls musiciens futa na El Paris ka Santiago bon siko tuna Marie boke tuna siko roi pourquoi yo non pesa Santiago mbongo boke tuna mukolo orchestre pourquoi yo non ba secret na yo eza question ba secret ezali musalo nga nazalaki nango na pouvoir nga nazalaki nango na musalo nazo apporter vers leader groupe donc nazalaki enfant chéri moko boye o leader groupe abi ata bokena bino muto la soka zali na kobeta omoni pe banda pe na tika orchestre roi azalate banda na tika orchestre banda 2003 OK, c'est ça la seule. Mais tant que yo baki obeta wana ba Delo Bas na makambo musique ba Delo Bas ba vie na biso. Mais na makambo musique na niveau nga na zana ngo nazali à peu près même 1000%. Delo Bas a dit que Santiago azali c'est un grand prêtre. Na ma musique na grand prêtre. Tika boy Delo Bas azaki na Marie-Paul. Vieux Delo azali awa na loba na micro awa. Eza manquement de respecter vieux Delo azaki grand frère nanga. Abeti nanga musique. Azaki nanga. Bango nyonso na bazino. Tuna bango voye. Album ya couvre fait ngam na arranger nzembo Amanda o ebimisa Amanda meilleur chanteur Ibrahim Ibrahim ebimisa Amanda meilleur chanteur te nzembo ebimisa Amanda meilleur chanteur zali nini oyo niwa
Doudou Niwa. Niwa, ouais. Niwa, boni osalinga boye. Boni otika Marie-Paul boye. Vocal wana kini mobimba tombe. Manda betaki na Ibrahim avant, mais là betaka Doudou Niwa. Meilleur chanteur à Congo. Pour nini mutaranja banzembo wana so chanteur, on a beta tous les guitares. Tous les guitares, n'a pas partition basse ngam na pesa de basse. To kati ko tout pardon. To keneka po ba wala na biso. Ba to alinga vérité té, sur le vérité no manquer respect. De basse c'est mon grand frère. Mais na niveau musique ngana na niveau musique moko boye, pour mona ngona na 2020. Mais si dès le bas à qui mara wengende ni. Dès le bas à qui mara kasi ko bato dès le bas à qui mara wengende dès le bas a longwa ki na ye. Bato mo ba nyoso ba sundola Marie-Paul. Voilà bazongi siko po vie mokilongo zongi na ngona. Dès le bas ba corrompa ki na via quartier latin, aleka pe ba mission na longwa na ngai Marie-Paul Alexa ngai pe Marie-Paul Alexa bon biso ne to loba na ndenge wana te. Mais biso ne toloba ngate delo basa longwa bolingo boko yako tsa delo basa liboso nanga pwani bolingo boko tsa delo basa liboso nanga na lingi ngote po delo basa longwa lobi Marie-Paul Alex ba émission zali na kotindela otana YouTube anga na longwe na ngai nga na koti na ngai pa quartier la terre boko yeba kaka na koti quartier la terre mona kuna boyeba na za sute alekiselinga oh bon biso ba Santiago to sala banga mwate ponga na zali fanatique à Marie-Paul. Ngana mema Marie-Paul na mutu biso to tombola ba Marie-Paul la kazo renye wa pele na kumisa wengete nga wenge o BCBG 4x4 na yebi bango teti na koyeba bango teti mungo na kufa nga na yebi ka El Paris mais tango obeta boy bat ba la biso Pichu Santiago bat ba la biso donc Milor Kikombo Nanette Soki bat ba la biso donc Niki Makali azota la biso donc na lobi mais yo ozobeta le solo ya nani mais tant ozora visa bato ozora visa mais yo tikala na Allemagne atutu ba yebi yo tikala na Allemagne dès le bas mto yako zo en Allemagne kuna dès le bas kuto omoni masolo ngofo beta parce que bolingi pour vérité ouais nga visa na nge bimakate ouais soit disant que sina yaka na Belgique déjà visa na bimate mais bazwa passeport photo ya photo na yo ba cha mais ezaka ya vena ngai nani bokulaka Chukelo Mboto. Moni ba vérité moni ngaba ba vérité. Siko moni siko sala moto mukolo makambo. Ouais. Vérité ngo yeba siko. Vena nga Chukelo Mboto. Vena nga, wana ba vena biso. Ouais. Visa visa passeport ne mutayaka nango janvier okota. Janvier yaka guitariste c'est pas accompagnateur na El Paris, ba janvier masana janvier mutayaka na passeport ya Chukelo Mboto ngate. Nganzinga nkufu bakolongola même passeport balongoli même passeport mo administrateur mo ngana ye ngana saki administrateur dans l'ombre donc bunda pour na Bob Lorenzo na bunda pour na Bob Lorenzo de Bob Lorenzo c'est mon ami Bob Lorenzo a massa nanga Bob Lorenzo souci nanga visa nanga bimite menga nazo tuna roi visa Bob bimite yo li bomate yo moko kuto bimite o no tuna nga mambo Bob o li bomate visa na yo kuto bimite o tuna Bob pona linga camarade nanga na poto j'ai sacrifié pour Yaya Boba ya poto pa vanda sala famille na ye baza ba musicien oyo baza le donc na kati pena ya makamba ebi ke baza bana ya Santiago tikabou c'est mes enfants tikabou ba Bob Lorenzo c'est les unes il fait partie c'est les unes balinga ki na El Parité c'est les unes c'est un grand chanteur c'est les unes na ténor moko la ya ki na voix na soka betika pic ba arc-en-ciel bazo lenga mais bali ko sentir yete asimba kutu micro te mais le roi nzinga nkufu azala ki wana soko meki na tindi yo na guitare Bob Lorenzo sala nzembo na ye Ebimawa mère mafuta yozo ba mère mafuta nzembo Bob Lorenzo kasi keno ko tuna ye na tango na âge na génération moni to so na tango ko bomba ka su batute to so na tango bomba batute tuna Bob na sa eloko pe ayete vocal ya liboso ya Santiago ya mibale vocal ya Ibwange na bando ko yembelongo mère mafuta nzembo nanga papa bana lingwa bola mère mafuta na sala ebele mère mafuta za nzembo nanga ya kuti nzembo kese nanga basique na no yembela ngo pauvre frère nanga atika biso Gilenzo Mambo Gilenzo obi Gilenzo Mambo pauvre frère nanga na yema ngo na basique bana lingwala nyos na pesi no mboso lingwala bo moko toujours lingwala bo moko toujours Gilenzo Mambo moteme tondi na ba pensée na yo nakomi kokondo banzoto nanga yeba maladi ya bolingo dokotolo akoka na yete tika kosala ngai boye Gilenzo Mambo jeno mango elegance yango wana wala banzembo nanga
donc mwana mai aza na nzembo te ya prêtre wana c'est so balingi babondela nga pona nzembo bayaka pena neti ba marque pardon mokonzi grand prêtre so yo pesa nga nzembo te mobulu to ba masa mais na makambo musique na za pena roi bokomona ngo na 2000 bokomona ngo na 2020 mais siko wana obeti Bob Lorenzo siko Célestino bengi mwana opena ndenge nini expliquer la Célestino l'air na lobi aza mwana na ndenge ke na kimamba El Paris batumsu bazali bazui opportunité parce que Santiago azalaki yango moni Célestino zongiseli ngai reconnaissance wana Célestino c'est un grand chanteur meilleur après Manda c'est Célestino na mambo El Paris mutu akomata akokata na te Célestino ataka leto yeki poto ba selo balopesa nzembo yemba te anokotaka na nzembo ibwange mais so asali vocal ngona bana njili nyoso ba mati agani azoka mbongo koleka ba musicien presque nyoso wana mutu ayemba Benoît mutu ayemba ngo Célestino te mutu ayemba ngo Benoît pesaka canon te digital mayemba ngo mais Célestino alekaki na moi niveau po Célestino aki na voix moko pe aki na ngenge mais poto succès na yo poto mais c'était na sisi kamba Célestino balingaki na El Paris te donc ngande mutu l'air mutu azuyo oyokuta mutu mo ya chef azuyo première fois Célestino yemba na studio na nzembo ibo première vocal yemba na professionnellement na ibwange na nzembo nanga na Jean-Marie Molato Gabizinga Koko ngoma bolingo na pesa kiyo ebimi nango pamba wabelo rango na sala nini wana nzinga kufu na nzembo nzinga kufu Bob Lorenzo première pe nini yemba yango wana na vocal wana do yum do sala Bob Lorenzo souci mama mais Bob Lorenzo olobaki okoboya ngai te chérie wana ba vocal nzinga kufu mais ebisa yo Bob Lorenzo ebisa nga biki po yo koma wenge boye izaka Bob Lorenzo Bob Lorenzo ne pas koma wenge ngayo Bob Lorenzo ine muta BCBG Bob Lorenzo muta BCBG kuna ba bengane na wega Bob bengane oui Bob aki misia maison mais abetelanga maso ba bengane lo mbwa Bob ba bengane lo mbwa ngamu nazo mana mwana mai wala mwana mai nanga et puis ndenga na za bolo nga na ko sala carrière solo na ko aider nanga sumutu te batika ndule yo si soko bon na tetembe bon to peut que des Bob abisa nzembo ngalo bisa nzembo ati Bob abisa nzembo poto succès na yo yebisa biso na kata wenge wana soto mais tena kato te mais c'est mon ami donc moni qui a missionné sur la tête poto mwana masa nanga bebana papa te to bebana te masa nanga kaka ayebi masa nanga masa nanga mais non mama muziki na okotsa esute asoko sa muziki asala ngona ndena yi mais tangi ba engra tangela biso tangi engra osana te ko bongo mo ba engra bango tu bengra mais tangela biso na quatre chanteurs moko 3 chanteurs moko bona El Paris obiki ba bon chanteur na El Paris tangela biso kata 3 ba bon chanteur déjà 3 chanteurs mikolo yo na à part roi moko te chanteur ba chanteur de poto bango so ba vrai chanteur donc même Bob azaki na difficulté ko yemba mais akome ko yemba pas yemba ba grand chanteur mais c'est bito tanga 3 so bito tanga 3 saka et d'abord un Kene Opan Kene Charles Chaplin et Célestino kokina bo débrouiller te ba misu ba ba bien Célestino Kene na Charles bon oyo mutu mo pa ya ko loba suna sima na ngate oyo mutu mo ko ya suti donc pour au sala loko mo te sacrifice mo munene te na orchestre wana ne venez même pas ko loba bunda pour orchestre wana te ko ya ko loba te parce que orchestre wana boyebi ndenge ezalaki te so mukolo orchestre azalaki na ye na azana epe vivant boyebi makambu te donc so oyaki noko ona yaki avant oyebi makambu te leka donc c'est bon quoi Niki Bankale babi Niki Bakale donc Aubervilliers quoi été deux fois. Elle Paris mais c'est le finiment la chante. Ah les camarades habite sur Taliango finiment la chante. Ça c'est démarré ça c'est l'émission il y a collègue nanga moko boy na pourquoi autant ça c'est des conneries. Omoni c'est Léo omoni ba doublir ba la toujours agité. Ba doublir. C'est Léo azaki doublir à Bill Clinton non de Toba. Ba la agité doublir alingaka sur place à titulaire. Nani Patoupé n'a pas na biso a doublé ka bisima Patou azaki bisima doublé ka bisima bala toujours agité et puis par contre ça va ba promotion mo c'est des oiseaux de même plumage bango bale pas antecéder les gars te banda ki tchasa leto la wana kuna makini c'est Léo omoni muta olo bana yo boye d'abord azana makambu kuta ba niveau na yo tema ma musique
nakoki kozwa yo mpe na komisi yo mpe mutu makasi osala so nazwi yo komisi vrai mutu makasi donc komankaka mu lokola manda chante respecté so yo manqué manda chante respect eloko nga na manqué Adolphe donc arrêtez tes conneries là omoni mpoto oyo omoni France oyo omoni Paris oyo botikaka biso mais biso lokola ba grand prêtre na mboko oyo ba grand prêtre donc soko tse tembe pene oyo te ba na Paris no yo kaka ba egeto yeye ba nani biso nde donc na minute oyo ko na biso ko manka te soki yo manqué manda et eloko manqué Adolphe au manqué Alain Pela au manqué ba génération wana nyonso faut toi na respect manda camarade na ote manda camarade na ote atako même faire yemo ko côté la faire akolo be la manda ndengwana te pour faire abima na lignée ya manda nabe menabi na yo faire nzemba vita imana yango na biso sala liberté nzela nyonso na kotambola to kutana bakwento solola silika te na kanda te makambu pona manda chance yango ba faire babima donc to la loge ata faire réunir comme une danger ata comme so ndenge nini la manda zo bima meilleur chanteur na Congo bino nyonso bola kete mais biso to zalaka la manda bima meilleur chanteur biso to zalaka mais yo zalaki wala ta zo tepa na c'est pas dit que god donc tais-toi fermez ta bouche pour micro biso to simbango donc arrêtez tes conneries tu comprends donc comme banda so biloko wana te ko kanisa te ke biso to ba to lokanesi bato ba fali oyo bato ba fali asu bazo betaka na ba podium biso te biso to bezo ko beta yo te musique bimisa beta musique na yo frère yango moni sikoyo ozo finga fali mais fali azo kipe o tauti la ba petit ne mo ba dimi ba finga yo po anine tala siko niveau yo zo finga manda bon pourquoi animateur a fali a fingote yo zo finga manda neni ba petit dimi ba fingote est-ce que biso yo ndi pena que un petit mo guitariste a fali a ko finga un petit guitariste monte à faire à Kofinganga. Mais non, pour toi, on a respect. Pourquoi on a quoi que naïbi la ngach on a na faire, naïbi la ngach on a na fali, naïbi na pona bi que to attends bien nous sope boye sima na biso. Na sope pena bien. Boye sima na biso bo réunir mais boye sima na biso. Donc biso to revara binoté. Mais bino bo revara biso pour bozala. Po yo le so moi vitara no muke. Oyaki luka biso na ba voiture baza wapi baza wapi do yo ndoko rêver biso la somi vita ko zo luka biso po oyaki na souci na biso donc ça veut dire que là tu peux te comprendre que donc to sara na ba voiture on te moni que eza na ngelo côté donc c'est le bandi buzoba lelo buzobo bandaka ngo série wana oza na ngoti lelo papa je sais pour ça ni banesi bakoli manda sa grand frère na so likamo mo se manda venanga manda chante grand frère yo za grand frère so likambo ke na ngo pourquoi yo benga manda lo camarade manda masana yo manda chante la so sa makambo yo za yo o beta mille na quartier na bino petit o za ko du petit frère na ngapi donc arrêtez tes conneries donc so me ko finga so manda mbalami balé o comme na o ba ranki na fali o comme na ba ranki na batumo bo yo ba molili po biso jamais ne za bonga Santiago na kofinga jamais wera na za na langage mona ko loba sankara finga amakaka Marie Paul Respa biso to yaki to lobia e sila mbala moko ba comprendre que ba petit ne bazali opana yo susu na moni bon ngana ko eloko na ko loba ngo na président Werason au fuli ba petit ba reconnaissante au fuli ba leki na yo ba reconnaissante mais lo kana ko condamner moi muke eza moi eloko muke na ko condamner moi muke éducation vraiment na yebité so ba doso bango éducation na bango vraiment au 25 ans pena na banté tala sele yo na âge na zo se comporter ka ndengwana na âge na ye a se comporter ndengwana minga ko loba tendo ce que je vais te dire à la fin arrêtez tes conneries tu comprends donc soko bandi susu micro biso tondo ko tele masigo mais poto succès na yo on a vu que to succès penda mais guerre oyo wera na Marie Paul Bazanango oyo Marie Paul a déclaré à chaque fois on a ezalaka nini expliquer ka bato ba olanda biso boto suki na yo papa non likambuka ezaka likamba reconnaissance te Marie Paul eloko a déclaré mais oui mais likamba wana tozaka na sima podium na vis-à-vis biso tola wana basele yo kutu soko tali yo kutu wala biso to réunir déjà zo boto langa micro papa te papa na biso fe mais siko guerre wana ezalaka nini guerre wana ezali Marie Paul taso ezaka likamba reconnaissance soki ka wera reconnaître que ndeko nanga atanga pe pona début masolo
na sima mbongo pe sila nango ezaka likambo tala patu première fois yemba na vie ngai maleke pa na finga no première fois so botune nzembo na liboso yemba ya nani ya Santiago non mais zo mona te ba patu baza bana monga mike mais ba kondi ba ya botinde avant abotinde belende trop mais batoza mona yo koza mukona et donc kolanda ko biloko te bonne c'est même politesse voilà c'est même politesse OK donc impoli impoli tina famille mais partout impoli partout n'est poli impoli po bizima kutu grand prêtre na yo akosala nga mambo te bizima grand prêtre na yo akosala na papa na bino Santiago boyete mais siko père yebisa biso siko Pichu Santiago aosala nini siko yebisa batu o baolanda biso siko po bayeba trésor ouais ouais studio ouais toi pas Serge Kabango l'ingénieur Serge Kabango donc moi aussi ça la finition il y a le bon atavisme donc na comme na séance à dédicace et puis nazo ça ba dédicace mais nazo bimisa sous clip moko boy déjà na bientôt bozo surprise bodo entre fin juin début juillet tu n'as pas fin bozo déjà moi clip muso zo bima deuxième chanson par Ego Vintage donc voilà muta yembi ngo Gilles Nzao donc Gilles Nzao yembi titre na ngo je t'aime maman donc muto akufela maman ndem to yeba pasi ayi pasi wala bola na calamité na bola est na pesi yemo trésor Mankuru boromona donc par Ego Vintage ezali toujours en action donc nazo si ça après on a besoin hommage à papa Lutumba ponga na mwana lingwala nous avons la lingwala donc papa Lutumba loka papa na biso à quartier donc matanga si la repa paya mais pas la biso ba na ndako si la raté yango mona zoki na tria ki mwanze momo ya papa yango moni pe nzembo na pe bayembi yango na mazembe mazembe garçon maza na Paris azo mbaza da mystique lobi deux fois té avec car lignée on a pesié mazemba petite chanson on a papa Lutumba donc na papa San Mangwana na sibo et pesa moi égalité et pesa moi égalité na papa San Mangwana na ça vérité boko yokango mais ba minyoso ba massa tout ya lingwala donc na kabamba Nathalie na moni Sozaïs masalanga Sozaïs na pesi sumbote na ba kombo kimi mais DG donc DG Makia dit bozara toujours brancher la chaîne na bino Nathalie sous na moni Amélie Love Amélie Love moi Simon Robo et Amélie Love na bosente Sylvain Ilunga Yves Kalonji Gucci Tuka donc bozara toujours brancher la chaîne na biso mais père poto si ça na ko ça va dédicace na ba tout bon na biso ouais ba dédicace c'est ça le problème de toute façon na za dédicace pe na studio bosa tout bo contacter nga on peut se faire contact na yo contact na nga Pichu Santiago kaka na Facebook bo mona nga numéro na ko pesa na internet c'était mais bon contacter trésor bozwa ngai na studio na osaba dédicace clip ezo makalate na pesi mbote d'abord na Allemagne émission mo ezo René Mikolo émission au parleur il y a Mélie Jatans na Niki Jatans ba momi mo so tali bango na ibiso ko balavani na fraise tonden des fois tu donc so do mami Nyamaloba Mokonzi Charleroi na bosani yote la reine de Charleroi na bosani les géants de Bruxelles dès toi na Paris Gobo toi l'homme le plus puissant les Semodogo les géants de Bruxelles na bosani te Jide Kibelo barami bale wana Jide Kibelo la taille magnifique tala ba bomaoka pona taille na yo Jide donc na bosani te ndenge na donc Guillaume Gucci de Bruxelles Guillaume na minga obo ko tubate belé peut-être en tout cas na pesi mbote bolanda émission na besoin de soutien ba mabango na bolanda émission na lingi kota na studio bo contacter artiste en tout cas bo za décider de Parigo Vitesse na ba mikolo kimia.com mikolo muta tumbolo lobika kimia.com mais et c'est ka na loba nanu po makambo El Paris bo tuna à gauche à droite bo tuna bato bazaki ba konzi na mouvement ngo po ba konza mouvement ngo ngana zaki parmi ba konzi orchestre ngo et puis na tikala siko loka mukonzi pe soutien na tikala lokola associé ya associé à Vieux donc Vieux nga za so rafanya lingo beta musique à raison na première mutu na Santiago mutu ma oka raison na mi balete so lingo raison na beta mwandule na bimisa bord na première mutu na Santiago soto yinani Vieux za malade le roi to songa ni bien Vieux biki bon roi na pesi mbote pire Vieux grand prêtre yo to sala ba petit na yo oyebi kaka nzamba pambola yo
Merci Père Naïbi que tu À suivre, Trésor. Ouais. Chers amis internautes, merci pour vous accueillir Belé Liboso ba chaîne Nabino Kolanda Oyabino Trésor Mankourou yeyo. Tosisi na biso ka ndeto bino mikolo yo ba musicien nyonso ba artiste nyonso ya El Paris bo contacter ngai tosala po mikolo na tozongisa susu bandimi biso bandimi bato bandota la biso kala bato o biso tondo sepela kala tozongisa bango susu na page quoi na bosanité na net soki DSI lando nando na bosanité ba masa tout bozara brancher na chaîne bino kumbela mokili Tozo kende kaka boye. La mort était suspendu entre la vie et l'éternité. Liwa ezali examen moto nyonso azwaka à 100%. Le reste la congolaise obema na kimia. Bato bakufi na coronavirus tozolela. Papi Kanja, Jesse Katanga, Mos Mosengo, Bébé Mola japonaise. Nzamba zala na bino. Na kokanga na pasi bato babenginga liboma. Na konyokoma na mwali bato bakundima te l'hôpital. Zinga ye mama tabita ye. Souffrance nyonso ekangise bayo. Esengo nyonso siyo tikelinga male. Tokola malade ya tekezanga na ngominikama. Mama liwa ezali pasi yo. Clarisse Bango, Guillaume Gauthier.